Musum Damaboke, match long, c'est match court, c'est porter, Mutamaboke. C'est le faut que Mika Bamono moi c'est NPP Muke. Bino Bamono Rando, Bino Mutuezo ça. Continue yo, Mutamaboke. C'est le théâtre, c'est le on a déjà ça. Vous devez na ebiete, aye na porte star. Ngana obima, nakar, avie. C'est le bayo so ba cri par la biso na ba théâtre la biso, ba so ba biloko ali, au tchaka poalele. Le Congolais voyo caractère. Yo binga mbula na bando bini samboko. Porter, Mutamaboke. So lingo yeba que vous avez danger. C'est le faut atumbulo. Match long, c'est match court, c'est c'est le faut que Mika Bamono moi c'est NPP Muke. Continue yo, Mutamaboke. Bando bota matilo so yo ba place ba beti ça. Porter, Mutamaboke. Beti mabe. Ah, yo beta selo. Mabe. Ah. Mabe tala, mabe a ozo tata ozo msati. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait tilata mabe. Maison divers. A bossa libinoté, a tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Fidèles amis téléspectateurs, merci à vous de nous choisir pour vous informer. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à cette émission Agenda Cultura de ce dimanche 25 septembre 2022 qui est présentée par votre humble serviteur Glody Akina. Voilà, Agenda Cultura de ce dimanche, nous avons le réel plaisir de vous annoncer comme invité dans cette émission. Il s'agit de l'artiste comédien humoriste Fiston Mavinga Saïsaï qui est de retour à Kinshasa et ce dimanche, il a accepté de répondre à notre invitation. Bon dimanche. Merci beaucoup. Bon dimanche aussi à tous les téléspectateurs. Bon dimanche à tous mes fans. Bon dimanche à tous ceux qui aiment mon style, ma façon de parler, ma façon de réfléchir. De l'eau à peine toi dimanche, pardon. Toté y en a pas réponse. Oh. Voilà, merci beaucoup, merci de répondre à notre invitation. C'est vrai, rendez-vous manqué avec moi Minganayo, quand même ce dimanche aux Anabiso. Mais non, l'ingout la pena caméra nayo. Est-ce que n'abio muta vérité, n'abio za très sincère, aux abena muto yo le côté qu'on a raté. Est-ce que vous êtes prêt à répondre biso na ba question nyonso public nayo etindi pe autobonse le dimanche là? Omoni muto azana boania, muto azana sagesse, même si il y a une émission répétissaka yango te. Je veux dire, il faut sentir pour mon muto naturel. Faut yeba ke muto azaka vrai. Il faut zala naturel na plateau ayeba te oyo bongisi pona. Et donc voilà. Ngana après na muto aboanya. Dans na tourner le roman bisi na betoleka. Muto bonga na boanya ngai. Yo bonga partout. Na bonga na boanya. Na chaboanya na musala. Voilà, mais quand même temps on ba combo belé les gelanga na mutu hein. Saïsaï, patron de tous les comédiens. Ouais. Mais combo ni peno lingaka pour tu à l'aise dimanche là. Président Saï. Président Saï. Na raso epsanga patron. Tes patrons on est ba stimulant. On a na loba ngoli souté. Omoni pourquoi on a ngasuko lobate patron de tous les artistes et comédiens.
parce que na lobango trop non so lobi likambo tellement trop et likambo ne comme maneti libaku pona baninga mususu veut dire faut tika siko ba action ba acte et bundisa bango quand on a là qui koloba Fiston Saïsa est le patron des artistes et comédiens. J'ai dormi encore chez ma mère, plus loin au salon. Et puis m'beto en na longueur té parce que na longueur beaucoup katé. Faut bochambe tout na largeur, bino bolali na longueur. Ma koloisa na ngona libanda, mais bolali. À l'époque. Voilà. Mais libanda, les patrons des artistes et comédiens. Donc Nzambe oyo kaba posa ya batu. Nzambe oyo apambolaka likanisi ya mutu. Parce que batu belé ba olanda na dimanche à lelo na baki batu ba kote ya malelo na ba réponse. Kozala oyo yo olingi kozala et bandaka na mutu. C'est pourquoi moi je dis même l'argent les arabes makasa otosimba raté. Ils alaka oyo za na mutu. Parce que so mutu eza vide ata ba pesio 1 milliard siko o sa na ngelo roté. Mais so mutu eza bien construit. Papa ata ba pesio 1000 francs au bandelo mona 1000 francs après 6 mois 7 mois batu bakamoyo. Donc combo ana les patrons de tous les artistes et comédiens eza stimulant eza ba combo eza ba surnom lokola ba ninga nyoso ba nango mais yo ponaka yango point parce que soki pe olobi okota obando tuna bat nyoso yo ponaka o ponani donc chacun ngana poni les patrons pourquoi parce que patron eyaka na il faut en là pour un patron or pour aux en là il faut au travail. Alors, tant on a mis un patron, ils ont stimulé courage, ils ont stimulé espoir na boulot na ngana ko bonga ngana ko zwa et pesinga sikoyo force na sala bien. Mais on dit comment patron? C'est que wana sikoyo comme ce domaine en Nzambe. Parce que Nzambe pesa bisoka auto linga na foi na patience. Oko kota na église, obi Nzambe ngana piéton. N'a besoin na tambu la pena mutu kalokwa baninga mais na kasa bible ke ekuta ke okolia na mutoki nayo je veux dire même si on sengi Nzambe mutuka si on so travailler te si on se lancer na musala te o so ba mutuka ngondeni bon après oui Nzambe ako sala pena voix na mo boye o gagner l'auto to mutu mona ki o ka otamula makolo abi ah non na offrir yo mutuka et ça peut ba piste mususu Nzambe ko peso. Mais foi na patience ndi sala ke ponza makoza ni loko mo nga peso mais abi bon na nyokole na lisusu na tala niveau ya foi na ye ndo moni Nzambe tote ma la réponse tote ma penza ndo moni pena Nzambe pena donc o mona ke muto anyoko ma mais foi akangamika na Nzambe wa nga sai na simba kisite na yebi nzela ya magité na yebi loko mokuti mokoma na mbo oui mais pas suyer na ngai mais voilà mais quand même il y a raison à dossier parce que ma question pesa sur Nabi est-ce que son Nabi que ngai est le patron de tous les artistes et comédiens na lobi ngo pona futa bato na lobi ngo pona vérifier ba compte ya bato nyonso tango so bazo ba ke yé les rois du rire pour les qui ngana osekisa to pour les qui komo mana osekisa mais to mata to kita ngana ko iko longola sobe na mutu na ete loko ya che il est le roi du rire il faut ngaina soutenir yé azala roi du rire vous comprenez yoko bundisa eloko mutu yé moko amitié te po epesa ye makambo asala makambo ayebi ko sala bien so otali bato bayaka ko bundisa bat côté là na ba détail ya ba combo poni ya mibenga les artistes et comédiens abandi opeselo ba rubrique est-ce qu'il y a futaka bato est-ce qu'il y a ça là ce sont des artistes nuls parce que pour ngai na bi kenaza ça na sekisaka et puis singa tena benga sobe le roi du rire
Et pas bien au patron. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Votre bonne la mission de vous a calmé, mission lelo a ôté mission na ma réponse. Voilà, mais c'est tout au monde mon corps est icône, il y a théâtre. Alors tu continues mission papa Kwedi, tout le monde a eu présence na yo. Quand même souvenir ni ozo garder na pour na papa Kwedi personne. En dehors, il y a talent tout papa Kwedi azaki nango. Papa Kwedi baba papa mo biso toujours le kolo na bango, genre na bango, style na bango. Si tu salaka lelo théâtre, tu benga théâtre pour tu marin comme on a théâtre mobo, théâtre de chez nous, groupe Salongo, bah papa Kwedi bah qui quand même parmi bah piliers. Donc banda otala na TV. Et moi surtout président na ngai Mars Kadiombo. Azaki pe ko jouer ba style moko neti papa Kwedi. Neti moi Ouara de papa Kwedi aloba voilà. Et puis souvenir ya makasi o ngai na tikali nango pa papa Kwedi. Nga silike la papa Kwedi. Na tretaka e penza papa moko a beaucoup soutenir jeune moko boye envoyer ali kambo mo be fa bongisa. Mais après, j'avais trouvé en lui qu'il était un monsieur sincère. Moninga, tantôt postulé, na postulé qui pour comme président ya association ya artistes et comédiens. Oh lelo, ndebalobaka. Si vous ne voulez pas, eloko mo boy. Bo remplacer eloko mo wana, ou il défendre bino pour na lobaka. Moni yeto boya ki ye. Mais mon te ketan biso moto sali be mon isko ne salami devait dire oh lelo mieux vaut tous à l'autre côté mais ça a été ce qui ça c'est regarde ton immeuble là mieux vaut immeuble on est à la té totikala boy mais y était alors du fait que na zaki penza ko souhaiter na zalawana première des choses na salaki na bande ko kabola makanisi nanga ba projet nanga et puis na bande ko senga na batu oyo bakoki ko ya ko zala ba candidat na convaincre bino boya ko zala ba candidat te pourquoi parce que to kokota na ba débat ba nini ngana dia na makambo bien bo soutenir ang et na bande ko tambula pa ya ba vie. Et bah vieux belé zaïka sobo cheboki abiko pele boki abando biso bon ba bien ah ça obike yom tu peux dans la place voilà obike donc zaki souci na yo comme président oui zaki souci na ngapo so na zaka place voilà lelo mais peut-être makambo belé échangeant mais quand même ndeko mona papa na biso masumu a otambusango quand même ça va oui momoni à un moment, Namboka o tokomaki président Kabila ta sali bien nini bato babiye kate fatigué la ka mutu mususu na habité sozo comprendre omoni lelo toi na président Félix Tshisekedi quel que soit vision nae quel que soit bitumba oyo bango babunda pendant 38 ans soki 37 ans au IDPS bunda mais tant ba comme la pouvoir bana bango ka demanda bah oui, c'est bon, que Popo Bunda 37 ans, ça jusqu'à 40 ans. On a la demande. Donc, à un moment, qui chef essaie de changer l'ongi. À un moment. À tout ça va bien, mais essaie de gagner. Et l'ongi moussou est kota. Ndé là que sa démocratie. Ndé là que sa continuité. Ndé là que sa changement, il y a ba intelligence. Au monde, dans le but que papa m'a souvent ça m'a bé. Malamu, mais à un moment on doit aussi proposer alors tant non bon la place la place à Rocham ndonangai mayele bon bande on ba boyo photo pour na à un moment tant yo si ça mama papa ko dit to kotana na makambo wana alors to komi na étape ya papa Kwedi na kota na bureau na ye
na batu tout abilanga ta sai omoni batu nyonso basaleli yo vidéo pour na laksaki ba vidéo ba soutenir yo te pour okoma président pour ba yebi ki okoma no wana te moni loko wana eza na histoire nango mais yeba ke ba otikelo yango te donc ngana osaleli vidéo te pour eza vidéo moko oyo eko servir yo na rien wana van liwa na ye alors wana kala ça OK wana tant tout ça ma élection ça date de une année 2 ans passé na bima pina na biura vena RTNC na oima fait pena boy na ekaka mais après effectivement na viva makambo via lo balanga mususu na olobate la télévision na viva yango et c'est là que j'ai détecté que il était sincère alors so baninga nanga ba olingo voter ngate pourquoi ebele na concept na bango jo amimonaka o komimona nanga izalaka po etombula musala nanga ngana lokwa baba kanja moko boyina kangami na Yesu tina kotombola Yesu wana na biso batu nde motema na ngekiti per lelo na théâtre ba jeune pe non mona bana jeune mais jeune ko ba musala la pe na société mo communication ma comme muta théâtre ndeni amone kaka ça il y a l'équipe arrange jo akomi boy te ngabila kesa boulot tala le théâtre à un moment na mboka na biso et comment ki lokola espèce en voie de disparition musala mo ya ba pauvre musala mo ya ba raté musala mo robonga na ngote na vie musala mo be donc o sana ngo me yeba ke vie na yo e kusuka kaka na balabala ba mo mpena ke ba sai sek tu atonginda kwa boy omoni alors pour pas voter ma pété quelque part surtout longoli ba to keto élection pesa le matin pour ba que surtout commune élection jo oli abiso preuve en étant on a que non retirer candidature na ngai au moins la te ba comédie ba sangani pour ba ketika ngana ki ne retirer candidature na ngai ba pesa mon pété vous comprenez donc quelque part nga ndi naza boyi naza stimulant baboya kanga ndengo mona bango wana pona miso ya bato parce que nzela mukusi ya bacha okalelo na théâtre c'est ça yo le kaka na TV bano finga ka ça mbala moko babi kazaka sensible bato bele ba comment profiter na sensibilité nanga lui là il répond même au cochon lui là il répond même aux souris. Alors, il est sensible que ce qu'on touche à Yara Mabé, donc veut dire qu'il y a des Mabé, et aussi la visibilité, et surtout, Aza un bon marketeur, soit tant que bon na yo, tu vas suivi, balanda kaye. Tu sais, moi j'ai des fans même embêtants. A comme la kokaba, makamba Mabé internet. Nde to sa l'émission be, les langues forme, à mon âge, soit singa les lignes et décourager. Aussi là, pour ngana lo bagana si la tezela na obete lo mo na ya c'était là. To là na masa mo abongo ridi. Wana to vanda na ba masa na nga to vanda na ba masa na nga Abubakar Yondo. Ba bi ke sai c'est so yirika concours à Olamba akota awit. Masa Olamba makasi. Madega. Masa na nga so yo kimia. C'est nga le ke Olamba pondwa. Yuri na Olamba pondu zela na Olamba pondu mo o mona. Mais y ali. Il aurait commencé à bango yango wala. To tumbola sai. Il y a des artistes comédiens aujourd'hui. Azana est artiste. Asa la rane peut théâtre. Tu peux bailler billet. Mais à la référence. Mais fiston c'est quand on lobby boy. Ozoloba bien oloté abiso na maloba. Ouais. Mais na la question moko et matinga tan ozoloba marambo, je sens que oza moto moko boy. Au monde andi ba ndimela rayote. Mais vous avez symbole, il y a symbole, il y a récite, symbole, il y a espoir, il y a batebélé. Et ça là, il y a courage. Il y a courage. Symbole, il y a persévérance. Voilà. Mais et ça là, on dégaine tant batu bavanda ka ba jija ka bozuina yo. Oh ça y a kota na monde ba frapper. Ça y au kota monde à showbiz. Ça y entourage na yo, eza ya batu. Oyo
basalaka makambo misusu mabe po bazwa mbongo esa na rondeni omoni tango bato balingi baboya oyo zali il faut babanda ko ignorer ba source na yo omoni soki mutu alingi a ignorer bozwi na yo faut boire ko pa ya satan yango moni bato bele ba ozwa yango moni absaki OK foi na patience ndenge nini sai se obino bomoni ndenga bandi 1 2 3 4 5 6 muta makala na elongi na bakola na barange vela wana DS7 voiture Macron tambulana car na théâtre ben oui na comédie théâtre était na comédie on est-ce qu'on place pour ça la confusion nga naza artiste comédien humoriste mon ngane na vanda raboy chaque week-end nazanga fête mo boité pesa nga moi 1000 moi 1500 moi 2000 nga l'équipe bato monisco na salaire ben na l'équipe ba DG et belé ba société au monde wala na kenda mo musuko sala carnaval kaka puis ba futa ngai directeur marketing à société na bi mais ça c'est mon salaire de 3 mois mais ezaki société de communication n'était sûr de comprendre nous sommes une société de communication de futa moi j'ai construit non seulement mon succès mais je construis aussi ma valeur ça représente une valeur so mutu abengisi ça c'est na fête na ye ça c'est asimi miko bano c'est que ça bato batala kana liso a dujo c'est que ça va ba construire rango valeur wana mais quand même ça te dérange pas il dit na olia na vivre na lobi na yo ke soki mutu alingi a boya oyo zali ako boycotter nyonso vous comprenez na peut-être so zo comprendre na ba effort na nyonso mais ni yo to lobat bo fungo la TV donc o tala ba publicité penezo le kabesa c'est azana 20 publicités ba futaki makasa na batoa o mona pena ba vandi na ona parler na mona carnaval mo zo le kabebe kasi ngana mama na frappé ndo mona ngabo oh ça mutu pena a bogabe a parole makala komi ko kwa bendi binola frappe yangwana mutu pena za kana babilamba neti na lati boye mais boa ki yango pandi a lati kola abineli bino bo seki bo pese la frappe yangwana bino bo zela voilà ça voilà mais quand même tant pour beta le solo déjà to continue ben 5 ans déjà oyo toi na nzala na yo mona na ba pièce ya théâtre je pense pièce à souko pesa biso za Kofi Central oyo souko pesa biso mais ba te belé ba ozela yo depuis la règle biso film ozo sala to comme na niveau ni film tous a évolué batuba bosana nzala na nga o bazaka nango ya théâtre ba pesa nga chance na tondisa bango na makambo ezo sa malelo parce que même bato ba continuer au lambela bino théâtre botala bango le soutien beaucoup même en actualité aux autres na terrain non longo na terrain te balé ki baye belé nga en fait nga comment nga luka ba vejosa le théâtre biso ba to ba lutumba ba josa ba ndoka longa théâtre yo ka sinyo ka longa za besoin ça sous nini po po fali aye yo ke kana mokila kila makambo yo mona kuna o kopole ke fali o sala aye mais jo apeka mystique papa biso ba lutumba va kufa o moni pe vandi na ye mutu pa pese ka moto mobe ya normal papa lutumba na ba feti azanga te na ba raisonnement na mito bato azali kende na bibo plein mon père bato ba lunga ba bandal ba ke landa ye na bibo ba yo ka musique na ye il y a un moment où ba force à les sous-souter ça dit yo pona osali déjà nyonso na bina yo skota kana ba TikTok ngaza na TikTok te c'est na TikTok te mais TikTok ne référence ba makambo lelo
Et là, on est ezaka bien, bato bakataka babwaki kuna. Baluki nga na sika bazuite. Bazongeli nga tina kala. Mais bakomisa ngo sika ezuipe. Kotaka na internet, kotaka na banini. Nga na koma revoir mais to na yo chaque rendez-vous ya raga. En fait, il y a moi là eloko ebomi. Ba artiste ebeli na mboka na biso. Parce que tout ça les bateaux gratuitement tina ba âge moko ozo continuer au salaire bateau gratuitement. Tu travailles par plaisir, tu travailles par vocation. Mais à un moment, moi je me suis décidé, j'ai dit non, mais je dois faire étudier mes enfants. Mon colonie une bana ya moto théâtre ba au avion ba ke vacances na Paris bazongi. Donc il fallait qu'il na accepter d'abord risque on a accepta ko tiaba tunanzala oya théâtre wana balukanga na ba fête na bango balukangai na ba mariage na bango soki na tie spectacle na nga na showbiz batonda babenga nga na ba publicité tant baloba ce qui est rare et cher c'est pas de la blague na koza na nyo sote ça c'est ka yo na ba publicité yo na ba spectacle yo na ba théâtre yo na nini pour na eloko oyo oyebike oyo ndezo futanga moni congolais to na défaut moko congolais koza eloko yepese mbongo yango mais ya olanda plaisir ka a continuer ka kolanda plaisir to aseli bato to sitokani likambo ata ba bengelo likambo mu congolais so a check na okendo hotel et ça bengi momiango mais c'est déjà non kind ato bengi ko passa mais la na sisa non tabicho na luka 200 na luka e oh kino zo na nous 100 000 Baba congolais a sel mutu oyo yemoko michaka na confusion bible lobi na biso mutu olia na mutokina obike un jour acteur nanga mona bengi carnaval na bengi na bi sala noki yakawa ba ucho benga nga cop moi carnaval siko obi répondre ngani abia après nana tante na okende église on se dit ah bon olo banini on na okende église na c'est mais mon frère et logo yo kende ko sa en église nzamba saleli yo avant senga yo mon nzambe a pesa batu mususu avant senga mais batu mususu a pesa bango il faut senga nani yo kende l'église nende zo ke lukani di pamboli nzambe pambola nga pambola présent nga toujours cop toujours là mais yo zo kende l'église présent na bengio yaka cop yo peso mbongo même na nzambe place okende akamu même na pasteur na bino place okende sambela soko yaki boy tango ngombe mere dim anga lelo mabe ke okende église ozano pe na libonza malonga te ba bengi yo pe musala na peut-être so comprendre mamna lo donc exemple lo mususu oyo tout ça la capé pour toujours quand même moi quelque chose nga sai nani loko ko pouvoir sur na théâtre mais siko fiston omoni nani loko ko pouvoir na théâtre omoni te ke bato belo bazalaki kolia na sima na yo groupe na yo babokola pe ba famille na bango na musala oyo pesaki bango bakomi lelo ba chômeur nani biso bakomi ba chômeur parce que bon ma groupe te papa omoni na biso le monde on ngai na banda ovanda pe na bana wana ko kanisa te ke ton bazaki nanga bazai pe ba heureux à 100% pour babanda pe kolongo donc tant babanda kolongwa c'est que il au moins pe banda ozala wana pe zo simba te ba groupe belé ya ba théâtre ndo mona ngo isa ba arrestation arbitraire kangi bana ba tuka boy sans motif sans likambo kangi bango ofutaka bango te onourissaka bango ka na espoir et simba na décembre producteur mo bien au simba be bona janvier bango ba osala par visibilité mon ngana kota na kopa te vamba nga lelo bat bakoma obenga ya yo bengi ngate mikolo ndeni de c'est que ba bi que so na tomboli téléphone nga na bengi yo c'est que
cop moni bana nga wana na tika pe bango te to na sala ba bible nde omona ba keza bango pe na benga kat mais sauf que na kotisa bango nde na teva mbana to va bo vandela nga te sa eloko soki to bengani soki to monani seke eloko et koti to kaboli omoni parce que si on tous vendre ensemble ba charge ezali okubela na sole leonine okuma na fin du mois président nini be ba futé leon ndako mais mukolo 1000 ekota so président bika kataka 7 ans ah momeli adoli abiso bambango tala ba futi 1000 mais après ça biso 300 mais ba bossa nketa musu 1000 ane ekoti après 4 mois na 4 mois na yo ndim to bana osimba bango obana ozwa. Ça dit les concept à sikoyi nango ya retravailler cinéma etambolaka na groupe T. Jackie Changa na groupe T. Commando groupe ne comme on cinéma ezaka opinion eza domaine mo libre. Yango moni to ko pesa ba histoire bien te pour maman ozaka na eka yiwana. Ba tout déjà ba yebi na pièce roya mama ezalaka oyo papa ezalaka oyo te na cinéma ba casting. Rôle les abus paf non ça là kingai mais obi que ton obi mamba casting na raisonner la plupart à bateau zwaka na ba scénario tchaka faut za la msusu boli misanga msusu mutu munene libumu munene eza parmi ba critères yo lingana na ba scénario na yo en fait bato wana ba bato mombe oyo bato bané ko tika bango ba patron ba groupe ya théâtre belé na ba télévision na ba émission na ba recrutement na bango balobaka bon na bengi sibasa kitoko ba vrai jo boya recrutement bo ba faux jo na ba faux chez boyela nga nyonso nga mona mpona pasa mutu munene pasa mutu munene pe apena rôle na ya mutu munene bon singa pesa mutu munene rôle mutu muke ezalaka botali na mutu na ina mambasali si ça c'est pena yango voilà merci beaucoup mais quand même tokota na marambo yo la question pena ya bato yebele c'est de moni utamboli au petit voyage na famille na yo ça dit bana première fois ba kende poto bazongi et tout moni pena que na monde à théâtre aux parmi si je me trompe pas parmi ba artistes comédiens humoristes à liboso au même famille puis bazongi. Mais tout le monde a ba ensemble ba na ba gladi tout le monde a ba komba ba na ba star et bani au poster photo il y a moi na moisi et le bisi batu makambo ebele ba misusu ba critiquer moi na par rapport à habillement ndenga lataki misusu ba lobi sai ozobebisa mwana misusu ba lobi ozoteka mwana impression ezani nanga impression nanga ezake na suka nango bato ba comprendre que c'est bana kitoko de 1 et puis de 2 pendant que bino bo juger habillement petit beti bino sko 72% na diplôme pour na yebisa bino ke bino bo talanga na habillement nga père nanga sa talanga na cerveau habillement eza style ya ba fillette na biso bana na biso so azane na poto été alati couper na e plus que o ya la tizali et puis bato faut yeba ke sansira liboso père na moyi donc so mwana ba ni ba condamné fa ba lobaka mwana a publier eloko pa na ye su ba besoin exposer mwana po ba ya pe ba moni ba noko pe ba moni mwana sai bon bana na ba banda exposition lelo bona lo ba papa pardon lui chez eux qui est tellement bon nana bina fibo azma kite omoni ya na biga batu omoni batu ba supportaka te que jo oyo azala bien jo oyo to bundisa ina mpona théâtre ndeni ya yeso simba te njoka sa suna mwana boy siko ba petite wana bana nanga tala bana ndako basomba lipa na kwenti moni biso ezaika ni loko moko ezako attirer bino libanda mais père sabino bobi maté mais jouer ça te siko omona ba masa kuna ba jouer obi makaka siko bango do eloko do libanda kutu e attirera bango te po makambo ba ko libanda bango bazana ngo fade pourquoi parce que na sala ka effort
naza ko éduquer moni même atamboa so ozo dresser on a soka toucher le kono ba tchake bonbon mona monoko soki elo mo olesi mais biso ozalaka on no éduquer bana mais o tia bango na condition mabe ya moni ngana bina babaka kumbo makasi ya moni ngana pakula makala bien na sekisa batu pena ke o muto oseka bi ke 8 jours za mayele poso na zumbongo na kende ko sala makambo eko pesa bana wana posa ya libanda te. Même tes choses vous comprenez maintenant là-bas. Donc, baza formé. Bana na bavanda mpo mususu na palais. Ba isi ba on pena ke. Mon bino nde poza bana boy. Père na bino a violé pe mwana. Neti bino. Tiko bana na yo ba yoka ke papa na biso a violé mwana moko boy. Mais après 2 mois nde ba yo yebisa suba na ke obi ke to landeli papa abino a violé. Tu as quitté. Donc veut dire pour muto banda ko raisonner que c'est violé. Lelo. Donc veut dire fois za mutu mo boy ali boma pena afu. Pour aux yeux de tout le monde. Tokenda, toki, to sala be to sala. Benga na podakam, benga podakam. Et ça été. Médecin tala rien, nani boy tala rien. Bon, Sony. Nga justice et chapena be. Justice Sony. Papa. Pilato. Mais c'est quoi une expérience aux années? C'est quoi la ndenge wana? Attention ça les commentaires à mabe. Ça y va de yamuki ndenge zala. Mais quand même, une expérience aux anango, est-ce qu'on peut permettre moi, moi, si bon, en tant que parent, à bala, par exemple, comédien congolais, to musicien Morambo Canabiso? En fait, biso et le auto bunda pour na bala na biso. Isaka bango bale kabiso. Bango bale kabiso, c'est tout. Ngai ta on a kende pa ba Mama Vero. Ba olanda ngambango. Ngaka na yebai o na ozalelo. Et puis mon mieux on appelle ça une chance. Parce que batu tout batali ça batu ka muta baboke wana orane muta théâtre. Yo kasi parent faut prendre la mobile, moi no mobile. Pour azana situation mabelelo obi lobi na. Tala bato baba ne ko vanda nanga ba moko na classe, ba yeba kiteke ba ovana na sai sai. Peut-être bango à l'époque, bazaki banaya, reke kuba. Mais lelo tam susu. Vie changea. Wa bana olia gratana. Wa bana olia mikata mama longi. Yi wana lelo a olia hamburger. La vie, il faut donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde. Mais fiston ça essaye ba debi na yo ba te belé ba bien. Est-ce que vous avez ba artiste musicien congolais ou ba sunga yo ba eda pe na ba debi na yo? En tout cas, nga na wolo ba artiste et musicien aidanga. Di. Rien. Ah, mais biso ndewebi. Ndewono sele yo aida au moins mingi. Et puis na ba debi na pe la ta même pe bilamba sele yo scram. Au moins misanga. Boli misanga epina. Batu ya église ya papa nanga mwana ntemi bali misanga ya ko finga te. Eza réalité ou batu nyonso bamona. On papa mwana ntemi tiazo beta biso bandika bazo sa biso boye. Bakanga ke na la police solution zo mangate. La police est kangiye mais lobe azongi suka bandikango. Mais banda bakenda ni na CNPP oyoka sundika. Par là, on y va bani. Parce que il faut que meka bango no mo CNPP muke. Bino bo mona kande bino mutu ça. Mais à ciao poids. Ti, a changa na point ndeni. Mais ya lo bang à ciao poids. Point ndeni, c'est le yo tia c'est le yo nga déjà ça ça. Yesangai. A changa point ndeni. Basi le ba yo so ba cri para biso na ba théâtre na biso, ba so ba biloko ali, a changa point ndeni. Yo binga mbula na bando bini samboko. Mais mutu na yo pena. Nani? C'est le. Azana mutu na ngamkono.
aza mutu nanga mukoni ezaka respect mutuel ya ba artiste c'est Léo so obi oyebi c'est Léo te na mboka o. Alors qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas au lelo yo komi ya lo biboye yo c'est Léo a comme test so Léo yeba que oza danger c'est Léo fa atumbulo yo so mona c'est Léo atumbula comédien moko boyi ya bongo bongo to yo so mona ba musicien ba so nsa comédien tia kati na ngambo ya comédie et puis cible nenga kati place positionnement nanga c'est Léo atalaka positionnement mutu succès na ye nde batu balandaka ye so na tangi kombo na ye c'est bon ba ochangaka obi lelo biso batu babundisa biso pona nini nga d'abord ça fierté nanga to fierté ya ba jeune ya ngwana fo ezala fierté ya intelligence ya batu lelo il faut des photos contournant en makambo yango mo na mboka na biso tout le monde est devenu politicien ndenge tout le monde devenait musicien tango ba wengezo même ba poto ba tout le monde voulait faire la musique tant politique comment foutre tout le monde veut faire la politique. Dubaï, tout le monde va aller à Dubaï. Lomé, tout le monde partait à Lomé. Lagos, tout le monde. Je veux dire, créativité, et ça a raté. Tout le monde veut faire la même chose. Dans on reconnaître, tu es il a embassé Léo. Jamais. Non, là, tu l'as embassé Léo, non, ndé. Ndé, on a ngaï. Moutouna ba bandal. Moi, qui tambo. Il bandal. Na bando découvrir, tango ça là. A commis animateur par collègue nangai ou papa na yo asala ya binsa mutadikasu c'est le aza mwana biso c'est le aza produit na biso ngana ko loka c'est le lo ba mutadikasu te so ko mutadikasu collègue nanga yo hormone ba loka ka loko peza ya komata po ekita yezo loki do ko lokeke ko jeune ko loka o ekuti donc au bébé sinali loki ango. C'est Léo, c'est un sorcier, c'est un démon. Mais je t'ai dit. Je t'ai dit. Toi, la TV quand même. Non, je pèse mes mots. Sorcellerie, ça, moutou a tambula, ne mona batute. Ndenge batu lo nature, ndenge moutou fa tambula. Yoza, obi kaya na bane bele, mubulu na ndako bakange ndoki. Ngalo ba, moni bano bavanda na poto. Bano wa mike. Bana wana soko tiki mbanda boko lai avant de 2 semaines bazaka tellement mon boulot parce que superficie la bango osakaniza tellement moké devenu tsoka bandika okima bamba oseka okima kana kati ndako donc faut matanga la bakiti faut dembela faut ça la boye donc au monde les timona moko boye n'était sozo comprendre donc bah c'est Léo a commis anormal so problème les années en problème les que moni ça na beta na wingete na beta na quartier latin te lelo po telema côté ça c'est telema na ba jeune soko leka na wingete faut quartier latin est-ce que on a mamna loba siko ça quartier latin te wingete mais telema atongi ba parler na a comité na niveau ya makambo biso to sala. So on a dû occasion moi si na bana babima mangu da on a tiki bango ngana zongi na komi libre mais il y a ça libre donc veut dire au finga biso au sambisa biso tondeni et puis dédé ndeni jo oyo bana telema ka wana parce que lelo ba preuve ezali que ba Léo ils étaient nuls et ba simba makika na singa ya werason. Mais si on a une interview, bon, ça va. On s'est détaché de Singana. Il est devenu qui? Depuis qu'il a quitté Weranson, il est devenu qui? Mais si on dit que ton bas la biso ba comprendre té, Mambozo loba source nango doye bate. Source nango. Yebe Mambozo loba source nango, ba tout ça ba baraté. C'est le Avanda. Yemoro kaka dans le vide. Alors ça la émission na migenyema. Ba tout na écoute question ça a été. Deye moko ça abi na sali ça va comédie belé neti ba ça wana na nopesa ngo bilamba ba biloko asuka ta wana na comprendre que bon a koti siko na
tina manque ya respect ya mort. Oh d'ailleurs kutu masirika azalaka copine na ye na botola ye na joie moi petit mot vite fait ba nini. Comment tu peux dans les vides kaboui au moins tant ba finga sele yo azaka na ndako te akenda coopérer par les mots asengi pa bofnanga paf moko muso na kita la sœur nanga oh mais au palais sele yo na mon ka sœur nanga seki oh mais au palais sele yo nanga na mona be mission sele asala na do yuwe awa tabalo banana ndako te potote potote dakabo parce que Léo ala ba ko supporter bisote o tozali kinda mikili to yaka mais ce que vous avez que bana ba yep c'est le bana bota mati akola ti aza selo lelo na kenda poto vacances te ma vana na poto kasi ko kimate a mère oh na bino kenda poto vacances te ke na ke vacances na ye na kenda ngote poto akenda musique na wera bazongi tanga longa pa wera akeya kimi atikala kuna tilelo soit mona yo c'est OK les vacances mais au monde que bana ba otala bino bo kolisi pe bana bo za ba responsable maramba bo na télévision ils aussi mbaté kokota kutu maramba bana ti ozo bito kende kutu na maramba bana et yo kende mabe pamba te mais parce que ton kokota kutu maramba bana te ngana responsable très responsable responsable makasi ya ba jeté donc au moins que tu vends une émission ngana yo tolobeli pour asala ile ya musala na yeke ngai na yo tolobela ye alors pour qui mieux côté ça c'est ngani faut qui me kota kangate to mikaye moi CNPP na poto CNPP za la rati to mikaye ndo na biso OK na to pese exemple awa il y avait la mon intime voilà distance faut me karamutu ba proposition sous alobi to moni esimba te alobi to moni esimba te to me kala ko changer muko musuka go to kangi examen azo baboy ibape ya de 25 abeta imika azo ya ka mingi te obanga pour hasard monsieur maison mère oh to pas tu n'as information la pêche voilà les 25 nous les amoko le 29 le 29 le 29 yo beta na imika baninga babeta ba stade taka mutu fomona ka mutu na esalaka na biloko mike baninga ba rêver micro biloko minene ta epeza ke voilà merci beaucoup fiston Sai mais quand même toi na rubrique na biso mon émission photo c'est le poiton de sa imikane lo ba sala ba fente lo ko ba transcrire en carte ba beli la sko changu ba tusko ba kota ba kota ba lili nzoka to fente bino makari ba porte esandula voilà merci beaucoup afingi sabso ambandaka voilà merci beaucoup Bota c'est pas battre belé Bruno Lubika otala biso ya Uli Musheni joyeux anniversaire na yo on a profité pardon on a pu s'appeler ba joyeux anniversaire il a dit qu'il est qui déjà depuis ya Uli Musheni mercredi donc depuis jeudi pardon depuis jeudi il est déjà depuis jeudi ya Uli Musheni Kodamboka ba joyeux anniversaire na okulu tunanga merci beaucoup on a profité pe na pesi mbote na tête ndai maboko bank donc boss Eric Mandala na Bosanité Costa Intango le grand manager le grand patron na Kolosi na Bosanité mwana na ya mariage boss Didi na PCB mbota trop donc na PCB mbote na vie Mike Makema et na Bosanité vie Mike Makema l'arbitre na Bosanité le patron de tous les artistes et comédiens katangé Serge Manseba. Serge Manseba. Depuis Lubumbashi. Voilà. Na pensé na si na Bosanité, mon ami personnel, Aboubakar Lyondo Nzambi Bamongo Abi. Voilà, merci beaucoup. Baota la biso ba te bele na bane koloba Eva Moiri na Autriche. Bon dimanche na yo, na pensé na Fabrice Gintanvu. Parking à Badjogo, Ota la biso, na Bosanité, Dynamis Kamalandwa, Japon. Enfant gâté, n'a pensé na
Yannick Bongondo, Maison Given, Bosé Bélé, Bota la biso. Tout ça dans la rubrique n'a biso photo, Ota la photo. Oui, c'est biso souvenir ni nous gardé la photo. Je pense, Fabrice, européen biso photo, vite fait. Ngana Fali Poupa, DiCaprio la merveille. Et photo, on a na showbiz. Concert moi on a bêté zaki jour ya ça qui nini a bien ça presse pas sur la presse donc conférence de presse hein bon conférence de presse voilà voilà et puis on a profité d'expliquer qui est Fali aussi par rapport à nga bisoto botami 4 et grand frère nanga l'aîné Doli Mafinga tous a une à Paris tous ont IP. Donc, ndaza camarade ya Fali. Ok. Donc Fali a yebi libota nanga et puis na yebara moi nanga liboso. Fali mutamemanga na car na CV kitanga liboso. Pesa kitanga. Ah? Ou bien vu. Oui. Ah, ok. Oh, na biso kenga na kade mona soka ya camarade ya yana muyala nga liboso. Ok. Donc veut dire entre camarade na nanga batumi bale ba suna katikati. Ok. elongi nanga nde ekoli makasi to Fali nde azobima gene obi kofinga vilain ponene kamsonga benga Fali vie penga tuninga nde bouf nakota na mère na kishinga mobwe zemi mamo na eba joa na voiture ne mobwe ya vert ya décapo ba otami kili basira on a quartier latin. OK. Donc voilà, donc Fali vraiment on a Fali. Alors photo Kofi Olomide mon pa mon compte. Yesi ko nde muta tekanga monde entier. OK. To viemo benan to ibanité nan to kutana te ben a bendi bor nanga yepe de retour a betinga bor. De bola musique na koyeba na kobina ngana beta batutu sur ko mucha oka Kofi yembe lokola yo papa Kofi po yemba pe lokola yo pe yupi fuza pe loko allez paf petit nanga ça fiston ni la sa petit kolanda tene na boki ko ya so mutu pas c'était oki mo ba mo kondi kitoko et puis muta pesa e kombo ya fiston vina nga Fali pour ya ebe nga ka size peut-on me dire petit nanga pena parler mal ça petit na master ya master nanga Doli Mafinga. Mais quand même ma vidéo tu otambola ya ba danseuse au mona kion na moya impression nazani bon ben impression nanga dans ces mots à démentir dans ces mots on a télévision les lots on a zana option mobe photo ou tchangwe photo comme yemba les lots avec système ya oh batunyo so ba comment ba monter na ba palais mutunyo so ko sala yo nyo so alingi l'essentiel ngana oyoka les concernés à démentir so ngana lobani. Voilà, quand même tout continuer, je pense avant dernière photo. Photo Coco ping pong. Mutuna pena. Te ya mutuna te. Oh. Te toza ba masa te. Toza ba masa te. Quand même relation na yo na ye après tant que ba collègue. Kasi batu batiki singa théâtre bango. Batiki au théâtre. Mais oui, bali ko changer te, bali ko ça makambo bien te, bali to ça bloc propre balingi te. Na tiki ba. Mais yo po parola makala. Ya boite. Yo mona te woni zana ba biloko ne ko banu batambula na babalabala ba seksa do baba. O ça ba maquillage baba, ba to ba seksa do baba. Mais le ça là épée. Akoma pe o kene poto lo la. Woni biso tuna ra question mongo. Lelo yo vendre ça avec ba référence. Ah Jom tasa Jésus de Mbandanga. Ah Jom tasa kunzileli. Ah Jom tasa la boy. Obi mutu mususu. Ah pesa bino kanda tiko mone bele, kande sili boko mone kanga. Ba voilà. Après ça va tout kanda mais aller 40 fois la journée. Otia boy azali ti.
Obaye. Sur le parti polémique, il y a un balobi, Non, c'est pas tout le monde. Mais bino tu as la photo là. Pour la nino qui est la photo là. Pour yebi makamba osala na minute na kombolanga. Osala. Soki oki poto, quand sa photo na Tour Eiffel, ba oyiba koza kuna. Eza kombolanga te. Ba ya babo ya bilo la ba wele kaina pesi. To kangana ni to diembela lani. Donc yende ngala aza posa ba dubai ba ke ana poto. Omoni batu musuna be mission ba répondre batu. Non. Ah mais ba faible na mboka na biso. Ba komisa neti bango ba sala na coulisse. Ba faible musana bango yango wana. Koboya. So que ça c'est OK au sali ba don pesi na ofeli na moko boye au chaîne internet pour stimuler bato mususu. Et puis bango pe posa côté yo suki bango pe ba kende ko ba c'est la bango. Ah so babina ka yo ndeni ça c'est pesa ki yo pesi. Ya biso pesa ka bato ba yebate a pesité. Oh comme tout biso ko ba makam na biso te o ki no leka na ba émission pour nani. Mais est-ce que il fallait okende kaka OK au sali au tali photo au simbizela au zongi. Et puis tala na côté mutu a beta sobi ngana e poto ya wera sonte yo kenda poto wera yo sakana ba tala poto liboso ya wera ya invitation mo de pena kinke seka bengisa rochero na Olympia na e daju fallait abeta na nini abengisi daju wera beta Zenith abengisi ba sai et puis abengisa kinde ba grand comédien donc veut dire bato ba na temps oh que soki to kena bango kuna osimba soko zaka na liste wana te biso ya biso le voilà merci beaucoup tant biso to bo keni na ba poto yake na ko mema ba camarade to ke tambula et surtout pe les soleurs na oka ki on memi site oui amina yo ba master to ke tambula wana kutu na ba mise bele ba sala ngote batu ba yate obanda bango mabe invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow nango, jardin de dette. Invitation à boy, bon mukolo fait il a tamabé. Maison divers, à Bossali Binote, à Tchelibinope promotion angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Que tu kepe na beto ke otambola. Yaka siko ke tango ba. Donc veut dire yende nga wana. Ande mona bazimak ba mona poto nzela moko. Comment les potes nous la balanga? Mon parti orgueil en gros le ité orgueil parti orgueil nde ona ngai na bunda ka pona mutu théâtre même bato parce qu'on a on dit mais sur bena président ya ba comédien ba voter faut penon attends yo kasi président ya ba comédien nde aninga aozala fulu président ya ba comédien aozala fulu parti artiste dans la vie hein moi je me suis fait connaître na mboka oyo na ba élargissement nyonso à côté ba yebinga na comédie mais na réussir na marketing na yebi loko ba bengi marketing et loko nini oyo ko loba po batu ba comprendre que ozana valeur na yebi pe ndenge nini ko bundisa muto azo ko sala campagne no ya mabe awo linga tekela batu image oyo zate muto ndenge wana ko tike bongo te yo fo zongela ye. Il y a des associations artistes moko na batu ba tshela bango ba commentaire association batu mo ba écrit batu moko boye ba komisa ka muto yo ausala muto mabe jo le quoi au finga ça ouais te féliciter très bien tu es intelligent obi ke ozaka ndebo mais tout na sko muto wana et le connaît kasi nini oyo yebi na pêche exercice. Jésus demandaka ba kondilele ba mettre nyama ba ni tangela pièce moi théâtre ta titre ka ya pamba ya ping pong isco mais yo motangi isco ya isco yo webe ke notanga isco na biso ke ya yeba ki ke notanga na biso ta la pièce yeba ni
Tanga, histoire de Zagani. Histoire de Zagani. On a bana sauté boy. Yo mon idée ben émission ba ben ça gratuitement. Bon ben là ba plan pour ya botaka ko. Mutu mo ba ya bonne émission. Ata question mon côté. Yam ça na yo. Que ndenge ni journaliste tout en tout cas pièce bo salaka ba tu ba réclamer ngo ezate. Car ba komba ba sai ba komba ba nani ba nini. Obi ndo ba oté abiso na ba vérité. Na mo pena oté abiso. Mais oui, mais mon frère, tana le muto abundaka pona image ya mta théâtre. Mais tala muto aya obundisa. Tala muto aya obundisa mutu oyo asa valeur. Ngana valeur na kati ya musana nga. Na bunda. Na lobake mutu théâtre za mutu nzala te. Ata soko za nzala boya. Ata soko za makolo batu ba yeba te ko za makolo. Bitumana yango wana. Merci beaucoup. Valeur ba pesa ka musicien. Ba pesa ngo mutu théâtre. Merci beaucoup Nemi Liwata ba otali biso TV moko ba te belé. Vraiment ba réaction ze belé dimanche à lelo ba otali biso belé Kasamoto Rokitenda, merci à Marco Lolonga, merci à Pourquoi demain et na Sanité Micheline Elemo, Christian Izilaba, Yale Fomo Tichik, Kabissa, Gelin, Bozé belé botali biso, Francis Diakota, Enfant gâté, Japon, Dynamis Kamalandoa, mon général Sylvano Kasson, on peut être avec beaucoup d'attention. Déjà mon message, donc, il faut, n'a pas si vraiment en mon général, merci à Tiga Abisoté. Voilà. Isebola, Bosé Belé, Trésor Tango, Dodi Lipasa, merci Elvis Gonzalez, Pembe na Bossanité. Mais on appelle un Robaxata, Boss Ibra, donc Babi Kalaming était dans les Mawana, ma solo bien. En tout cas, vraiment, Boss Ibra, félicitations aux Osala. Naïbi ke ban limbande ba bénéficier na ngomien congolais nyonso a aussi pe dans la situation d'ailleurs calamité bureau d'échange monene les Osala mawana na lemba ya Boss Ibra na pesi bambotato na bosani pété ya Théo Zambrota. Ah, ya Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota. Mais quand même pour aussi ça tout monde qui obetsaki pasteur Denis Lessi à l'occasion il y a ba diplômé, je pense. Ouais. Idée on a ça qui on voit. Non, via ça vient biso. Petit mon na cadre de pétage, na mona ke ba point au moins na salaki. Ma fille elle a fait péter les points. Donc veut dire fallait tout bien que ça peut pétage. Aya to péter ensemble parce que diplôme maman na pétage jour à la fageza. Et via yaki, merci na Ken Pianape. Bazaraki wana, merci na phénomène l'a dit Sobé le roi des rires. Donc Azaki wana, merci na Pakaloui, intellectuel comédien. Azaki wana, merci. Gino la soso pembe bazaki wana. Donc Igor 2 minutes, pas Grandou na Tantine Linda le sako, Azaki wana batu belé ba ki aussi pesa ba na bango et puis merci aussi na Sertrina. Merci beaucoup. Voilà. Tout le monde qui très bien prochainement tout la image. Papa Roger Bilolo Botali Biso, maman Pascal Kebadio Nabo Sanité grâce Bilolo et Nishi Kinoani Neige Kinoani Bosé Belé Botali Biso Yannick Bongondo Maison Given Lauriane Choba John Kalambay. Merci aussi sinon on a habité il y a encore des programmes. Ça peut monter la masse à Tongo MC Riga. MC Riga na pesi ba motato et puis na Bosanité chaîne qui to boye. Chaîne ezolakisa bien boye. O baloba rapena donc mutu soza kitoko. Nyonso ayo zaka kitoko. Merci. Bon on kitoko. Vraiment pour la maman Nabiso Arien Touamou, vraiment merci à toi. Pour l'émission en tout cas na mona ba yo na ndago surtout ba speech au bukata kata boboa sur internet et qui na makasi yo pour ka ba côté wana donc émission kitoko. Merci aux agents. Merci. Et na ebimbulo bandate mais quand même à part peut-être c'est Léo ben invité mso ya wamba ben invité bien. Vous en prenez un CDO, hein? C'est un pépé. Vous avez un terre. Non, il y a la médecine, il y a la joie. Vous avez un terre. Si vous avez un campus, il y a un aéroport. Oui, il y avait Mikolo, comment il y a un bête ma B. Ah, il y a un bête CDO. Ma B. Ah. Ma B, tala. Ma B, on s'est dit. Maintenant, il y a une vérité. Il y a un bando botama.
na biso ke bando yebanga po tam tusu oza peut-être tant botamaki tozaki mike okuti lisolo ango ya on a tie bando botamati le so yoka place ba betisa ça. Merci beaucoup. Corneille Isengi, merci beaucoup. Vous êtes belé, votre télévision. Roger, papa Roger Lilo, la bosse de Djogo Kai, vous êtes belé, merci à mon équipe. Congolais solo.